Mbote na bino bandeko eza bino mama Henriette Kilundu Shembo TV ezui na pesi bino mbote babone na ngai o bazokoto pe na bakoti te bokota bomi abonné bo vivre muke na o nga na zana ngone experience na o muke na zana ngope ngape bino pe bokotangisa na musukoleka bandeko bo tozana soso na salaki émission na ngai ya soso na volume 1 tolobaki ki na volume 1 na ndenga kosokola soso et te koki osoma ka soso na magasin na shop ozi okati kati osoko kaka malili te po te biloko ebele mindele bazotiela biso bisika bizo ezouta bazotubaka bango basoso bazokola na makasi na bango te bazokola makasi ya kisi bazokola omona soso ya inane akomi lokola soso ya 5 donc bazana bakisi na kati ya mikuwa na kati ya banzoto na bango ezala nyama ezala mbisi tana sokoli yango na kati yango bie po lebele na kotumba na kati yango mwa minene sima na yango nazwaki mai na tie na keto na sopelaki na soso na ngai wana na fani soso atapa ata 10 minutes oyo atalaki épisode 1 amoni ndenge salite bimaki na épisode 2 na banda kotokisa yango na kati ya soso na ngai natiaki biloko mingi te na tuta nazwaki céleri nazwaki tangausi nazwaki ai na matungulu nga penza nasalelaka penza bagu mingi te mpona kobebisa elengi ya nyama te nde na salaki yango na brenda sokoza na liboko tuti nde na tiaki na tiki yango etoke po eza soso makasi ntango etoke elembi natiaki yango mpe gu moko tobengaka saprika eza gu moko ya rouge epesaka soso rouge bino moko boyebi ke soso ezalaka pembe nyama ezalaka pembe okotumba te eloko eza pembe faut kotia mwa couleur moko po edécorer epesa esthétique nde yango oyo nakendaki kotumba na makala libanda moyela bima libanda ezalaki te mpo nazalaka mosu na kosala na ndako awa natikaki yango te ebela tala sikoyo resultat ya soso na ngai ebimi bomoni couleur wana ya rouge wana ya natiaki wana soki sabrita bamisu na Kinshasa babasi basalelaka soki bapoudre tomate poudre batiaka na mbisi po epesa couleur en tout cas ere nyonso na kotumba esalaka bie kotia soso nyama mbisi echange mwa couleur esaka mwa esthétique ebongi te kaka ndenge osombaki yango wana pembe na ngwana kaka ozwi kaka pembe ezaka ndenge wana biso bana basi tozalaka so tolingo ma tozwi mwa poudre tobakisi tomalo okoma mpe na loposo no boye me tobakisaka po epesa esthétique ndenge mo mpe na soso fo mpe kobongisa yango soso na biso yango wana ebeli naza na mingi takoba oyo eza volume nango ya suite effet kota mi abonné ce qu'on a mis abonné te yebisaka bino chaque jour yebisa papa chéri ami abonné yebisa fiancé ami abonné yebisa mama koko ami abonné papa kulutu tata mwasi leki bino nyonso surtout abetaka sete na ba jeune bokota po boyebaka makambo boye ekosala na bino bien ata na bafete siko atango na soso na ngai ebeli boye nakozwa na kokatakata yango parti po motu moko akozwa bamodelo mpe bazalaka kozwa kaka likolo momba balie moko na obongisa yango na kosala yango esthétique oyo telenga kolakisa bino te yango oyo merci beaucoup nzambe apambola bino see you bye abonnez-vous ya boye papa penza mama ozanga komi abonné fongola motema mi abonné like yango partage yango mpona mwana na bino Henriette Kilundu Shembo TV na baoyo nyonso basi baya mobonné na lingi bino ozola ndeko na nga je vous love bisous.